Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Fatou Miracle à comprendre qui est Irsil Péchanga. Dans une appel et belé, ba message, ba ma solo, li solo à Fatou Miracle, vinaye, tout ça là, ba bimi poani. Parce que, ba mouna qui Fatou Miracle pembe na Irsil Péchanga. Oui, bien sûr que, moutaye baka via moutou ezaka vina ye moko. Et bat ba mouna quand même surtout na poto, yo kasaloko la voisin na waki pako tachako kate. Mumona ka voisin na pa yebi ou bien. Autant que police a kanga abana, izalaka ba voisin peut-être nde ba fundaka. Tant que likambo salema na quartier, babanda kutuna ka ba voisin. Mais na oki ango pasi. Et na minute yo, Fatou Miracle à comprendre qui est Irsil Péchanga. Na ndenge na bango mibale. Pour ye moka lobeki ayebi bango bien. Lobi na saki mission na lobeki. Mwasi na mobali kutu. Ou baza anda kumoko. E batikala koyeba na bien te. Ya eki asali témoignage. Ki ayebi Irsil bien. Ayebi vraiment bien. Mais pesinga mawe. Po vie à Fatou Miracle. Na poto. Biso to yeba ki angote. To yeba ki angote. Fatou Miracle nda s'exposer moi mingi. Po kota ki sujet. Ou il fallait qu'il même pas quota. Donc tellement que peut-être à soi qui pression et entre parenthèses na évité. Peut-être que batanga un peu comme moi. Peut-être que culpabilité. Na évité et ça les met bon ndeni. Mais na yété. Pour na ko exposer vie à Fatou Miracle. Na exposer à vie à batouté. Mais je pense que Fatou Miracle à comprendre ce qui est Irsil Péchanga. À comprendre. Moutanga lobi Fatou Miracle ayambaki na ye Irsil Péchanga tepo baza soki proche ndenge ninte. Ayambaki Irsil Péchanga po Irsil Péchanga abengaki ye a contactaki avant aya na coulisse babandaki déjà ko solola bien plus ou moins ndenge zaka ke boni oza bien naza bien ayebaki voyage ya Irsil ndenge kolekana mais mutanga lobi tournir wana ndenge balukaki ke ekoma makamba ba live et tout ye mo pas comprendre te abi nga mo pe na comprendre te izali na oka ke sengo kaka na yamba ye na yambaki pe bobo mais ekoma eti na ba niveau wana te na ndenge pe tokoma pe na sujet wana pe na yebi pe te biso za bata moni tangu balobaki makamba ba comédien bimaka na ba comédien eutaka pe ba comédien kaka Fatou Miracle aza na CV mabete na bata théâtre. Fatou Miracle aza na CV a conflité. Na ndenge o CV o azaki na problème na intel. Fatou Miracle aza na mauvais CVT. Na mauvais CVT. Ceux qui ont peut-être problème na ba camarade na ye misato wana eza po baloba toujours que ki camarade ya bato misato esimba te. Baloba kutu que bato mibale nde esimbaka bato misato esimbaka te. Na amitié so bokomi déjà 3 personnes ekomi danger parce que na 3 personnes wana moko na bina kozala pe kaka na meilleur ami na ye oyo akobima ekoma 4e personne. Nazwi mpenza mwa lobi nasala video après wana nazwi mpe mwa makambo bokamwa pourquoi ne la show aye sous kosala awa na ye sous kosala awa po nazwi bapele à partir ya émission na nga wana kaka ndenge makambo ya Barcelone elekanaki nazwi mpe bapele ebele
Quand ndela lobi que na ye nanga te pona ya ko exposer Fatou Miracle. Na ye nanga pona ya ko exposer te. Un na respect na ye. Des deux, aza problématique te. Soki lelo Fatou Miracle na se retrouver peut-être na histoire na ye. Eza cause ya Ursule Pechanga. A cause ya Ursule Pechanga. So nazaki na numéro ya Fatou Miracle. Na bona nga peka o ndenge zalaka ke ndenge soi-disant ba fan ndenge ba komaka. Mais esalinga pasi. Esalinga pasi makasi. Eza na ba rencontre mususu. En soi boye, en soi boye na réalité boye. Ursule Pechanga a commis derrière na ba CV belé à mabe. A commis vraiment na ba CV et belé à mabe. Poto wana o ya ke wana. Si la biso lopa kendaki poto. Mais voyage assis là, il m'a qui nango problème à mon côté. Oh désordre à mon côté. Oh artiste boya lobby boy pour un artiste mususu. Ce qui va maintenant le babelo waza le bakay le koka pour na sila ye moko. La concernant makambo. La personne concernée dans l'histoire. Pendant qu'il n'a pas au-delà de puis pour aussi là à restreindre qui carré nae et bimi na ngote. Quand on est koloba na début émission na lobby, yemo pe Fatou Miracle à comprendre te tourner Rwanda et commis bon nini. Oui, bien sûr, c'était un live, ils ont voulu parler un peu avec les fans, mais quelque part elle a été un peu blessée. Douleur Rwanda ya mon inquiétude. Il y a des fans, nandeki babandaki kolobela ende salaki aya quand même apé ses explications wana oyo Ursule a telemelaki ye aboyaki. Mais cela ne fait pas de Sila Mutumabe envers Fatou Miracle. Non. Non. Ne fait pas de Sila Mutumabe parce que na Rolanda Fatou Miracle walobaki na Sila na Ursule bango nyonso baza ba sœur nae. Siko bolam ou peut-être oyebi ke le fait que mutu ana monaki que Ursule akataki Fatou Miracle na mukuse ki aloba te abi connaissant Fatou Miracle esalaki epasi. Lelo Fatou Miracle akomi na moi côté moi mal vu à cause ya Ursule Pechanga. Ursule Pechanga lelo soki bato ebele balinga su Gomez te iza cause ya Ursule Pechanga. Gomez première fois tango asalaki na ye Gomez TV bato nyonso basepelaki azalaki na ye partante et tout. Ka tango Ursule Pechanga akomi na Gomez sila bamankaki respect. Sila finga maki. Muninga kendaki poto a créé des gâtés. Nana, je vous dis, pourquoi on a bêta nanga via batute? Na bêta via batute. Mais, ceux qui makambu ya Barcelone et Bimaki, tout makanga bate Bimaka, ils a pour tous à la virtualité. Tout sera virtualité. Fatou Miracle a zappé na batu basoula na téléphone. Et comment on a action na ninge le kanaye na Ursule. Ils appellent na batu basoula na ba na téléphone. Batu ano basoula na ba na téléphone de ba yo benganga. Po baza ba fan. Po baza ba fan. Ko po na bango ezayaki ke na beta li solo. Ngape na habité. Na beta na nga li solo te. On ko zong saka batu que batu ba yeba ke Fatou Miracle à comprendre qui est Ursule Pechanga. Na évité ceux qui bon mona ka sous Fatou Miracle ayo osala sous live pour live on peut mutakota ki on peut za ki penda Fatou pété. Pour Fatou a exposer a vie na été. Fatou atikala ko exposer vie na été. Fatou depuis kenda na ye atikala ko exposer vie na été. Batu bolinga ba mona Fatou mabe
po azaki pembeni ya Ursule Peshanga. Barapelenga ke Fatou Miracle na Sila Bisalo bazala na problème ata moko te. Ata moko te. Fatou Miracle na Sila bazala na problème te. Fatou Miracle pe jour wa live wana alinga aloba pe mabe pe ya Sila te. Alinga kaka expliquer kaka que esalema boye pona boye pona boye pona boye. Mais Ursule a empêché kaka donc balobelaka Sila bolamu. Ntanga lobi ezaki kutata na intention kutata te. Ya Fatou Miracle aloba mabe ya Ursule ya Sila Bisalo. Poye na Sila baza ta problème monti. Mais na kotala kaka lelo to traité Fatou asimbi touche talobaki yango lobi ke Fatou asimba e touche. Sona zaki lokwa makambo ane kwena maboko a eseto mida. Minga na tali Fatou azala ni problématique te. Fatou aswana na ye na ba comédien te. Fatou azwana elika na ba comédien te. Apa mo incident ne le kanaka wana na kalape na vie présente boy. Fatou azwana na problème te. To ya kotaka Fatou na ba miniature na ndenge moka mabe kaka pona Ursule. Namona kango ezaki juste te. Donc Ursule mission na ezali kaka détruire Sila. Kaka ko détruire Sila. Akendaki poto po akende na compte afali. Mais ekomi ndenge nini baluka ki ngala se retrouver na dossier ya Fatou Miracle na maboko nanga. Esali ndenge nini? Naokamwa makasi. Nazokamwa. Ursule Peshanga abandaka ko continuer ko bebisela baninga na réputation. Pourquoi basale miso pona Soni Evolo côté? Parce que Soni Evolo kwa cité na kombo asila te. Bakoko bazala lokwa ba chinois ya Karine Mokonzi. Baza partout. Pourquoi bat balobeli bal kutu bazala na mona problème te. Pourtant to mona ki Sila na poto, to mona ki na Hans na Duchesse. Duchesse pe baninga basa loko elo mo boye. Basa la bango lokwa ka mwa guerre na Sila mais ezali na ngo bongo te. Bakutana ki bazala na bango. Donc mbuma mabe eza Ursule Peshanga. Bisika nyonso Ursule Peshanga azoleka azosumba kaka moninga il faut ka bamona eka mabe moninga il faut ka basal elukaka ebotaka problème ezokamusanga makasi lisolo wana ya Fatou naokama makasi mais na decidaki na lobaki Fatou azala problématique te. Fatou azala na réseaux sociaux te. Aza très active na réseaux sociaux te. Et puis Fatou se connecter na compte na été. Fatou akutani na baninga mwa Ursule na compte Ursule. Akutani pe na nyoyo na Hans Luzolo asaki pe de même non na Sila. Asaki de même na Sila. Mais kuna komba Ursule ebimaki te. Ebimaki te. Jeton pe kenda kezongaki te. Ekendaki ezongaki te. Ursule okendaki poto batela soki oza na besoin moto wana te ignore ye nete so bozo remarke nga naosala émission naolinga naloba me nazokela naomona ngo eza ntina te vraiment ya obeta lisolo ya Fatou po soki lelo ezali mbongo eza mpona Ursule. Donc mbuma mabe eza Ursule. Obando lekaka na bato po ba exposaka ba vie na bango. Pour lelo so toyebaka vie ya Gomez. Eza po Gomez alekanaka manke Sila respect. Soki pe ezaka ba faux compte ba créaka ye. Pour ceux qui baza bato boye basalaka machine na kombo Sila ye.
na oyeba te. Soki lelo toyeba vie ya Gomez de A à Z eza à cause ya Ursule. Nde toyebaka vie ya Gomez. Pour Gomez azalaka inaperçu na réseaux sociaux. Mais toyeba vie ya Gomez tina fin fond ndenge ni. Ba origine na ye, papa na ye. Oui, malgré que Fatou Miracle alekaka betara lisolo a vie na ye. Mais 100% te. Parce qu'à partir à poto, ti lelo batebeli babi via Fatou te. Mais tant e bimi boy. Ponga na beta ngo boy. Donc mutonga saki on intention que ndenge alingaka beta makambo asila nga lobi te. Nesi mutona te. Fatou Miracle azwaki ton ya oloba te. Fatou Miracle azwaki ton ya oloba te parce que Ursule a empêché qui jamais tokoki ko condamner Fatou pour toyoki Fatou te. Peut-être Fatou nandimi te que Fatou alinga loba mabe ya sila. Je ne pense pas. Pour Fatou za problématique te. Na kote li Fatou te, mais ce qui Fatou lelo a comme un niveau tia obanda oluka obimisa moi phrase, moi boé. C'est parce que Ursule était là. Depuis tous ces temps, Fatou abeta li solo te. Abimisa même pas. Pour mon dimaki makambo na oloba o eza makambo solo. Alobi Ursule na Fatou bazaki déjà kosola masolo que Ursule abeta tour na poto. Tango ye osala peke makambo afali et tout, ye kotombe pe bien. Ye kotombe nango pe bien. Ursule na Fatou basolo laka. Basa baninga. Abia kokosa te. Mais Fatou atikala oloba mabe ya sila te. Et Ursule a empêché ki Fatou pour oloba bolamu asila te. Donc Ursule alingi place ya zali baloba bolamu asila te. Baloba bolamu asila te. Pour Fatou intention ezaki ka que à apaiser situation. Afin de sa situation, c'est à la kimia. Bafan nae bas à la apaiser. Kimia ezala. Kimia ekota. Mais Ursule apesi Fatou espace wanate. Et aye alobi aye ko comprendre. À comprendre ango. Et puis alobi erreur wana. Andimite ki ezonga lisusu. Ngalobi na saki émission pour na Fatou. Na tombo kaye na vraiment monté. Ba yebi na réseaux sociaux ce qui bandi boy. E banda pesa makasi. Bazo s'en foutre te. Na yebi peut-être pourquoi fan wana bengaki pour abeta li solo. Abeta via Fatou aloba. Et puis ils avaient pas qu'à m'abêter, hein. Ils ont pas m'abêter, mais explication qu'ils ont dit, mais ils ont qu'à n'a eu comprendre que Fatou Miracle n'a pas de problème pour Zaki Nambouma Mabé. Bouma Mabé, ils ont qu'à que Ursule a un problème na Fatou. Ils ont que les mauvais compagnons corrompent le bon mers. Fatou a un mouta bonne mers. Fatou a un mouta kimia. Bien que moutou sa zanga mabété, a un mouta kimia. Ursule aza troublemaker. Isika nyo swale kaka atika akaba problème. Iza na ba groupe nde bazala ki tango bazwa ki décision que ba longola sila na groupe. Tango basala ka réunion wana. Na réunion wana Ursule azala ki kaka. Makambo a Gomez epai. Sila Bisalo a joué na Bellevue TV. Atika ba dégate. Mais Ursule aleki atiki ka ba dega. Atika ba dega. Bisika no Ursule alekaka. Atika ka ba dega.
Fatu aza na bato na ye mpe basololaka. Bayebisi nga tiela Fatu Miracle na se. Ozosumuka pamba. Fatu Miracle alingaka aloba na ye mabe asila te. Po eza nango ndenge na ye te. Sila nde azalaki donki. Ursule nde azalaki pardon. Ursule nde azalaki donc motema moto moto. Motema moto moto. E nga mpe na ye oyoka na ngai. Na ye oyoka. Normalement Ursule fallait akende asala mosala oyo yakendelaki poto. Yakendaki concert ya yu arena et tout soutenance à soutenir aza ya na eti. Mutu moko akoboya yango te ke fallait azali ya Ursule. Mais pourquoi est-ce que ba voyage nyonso Ursule ememaka badega? Abemaka badega. Badega. Ok, on passe ma case. Et ça n'a pas ma case. Et ça n'a pas. Na memika un message au A que ba fan ya sila boza la peser Fatu Miracle à comprendre berer na ye. À comprendre que mama B ezali Ursule. Bon tika omona esusu Fatu na Ursule te peut-être na nini bo live. Pourquoi omona bango ba osa ba course parce que baza ba camarade. Mais basa la live bon tika lesu komona Fatu Miracle te osa la live moko boy bo mona été. Ata pas sali live a occupé pe abonné moko te po pe explication osa la ngo susti. Ndenge mutu anesinga osa ngo susti. Osa ngo susti. Yona banole balobi ki basimbisi Fatu Miracle touche. Pour Fatu Miracle azala na ye na seva mabete ni na ba comédien ni na vie boza na ye na seva mabete. Ana ye na vie conflictuelle te. Afandisaka vie na ye en coulisses en cachette. Tant abimaka po ya obeta lisolo. Abeta lisolo a mutu. Abeta lisolo a vie na ye moko. Vie na ye ya ye moko. Abeta lisolo a mutu te. C'est pour une première fois komona Fatu Miracle amekape koluka kobeta lisolo ya ndenge makambo elekanaka. Mais ce qui est sûr et certain, Fatu na sila bisalo baza na problème ata moko te. Mutu alingi asala ki problème ekota azwa na problème na ba fan eza Ursule. En réalité Fatu alingaki abongisa na ye kaka situation par rapport na ye Fatu par rapport même ya Ursule te. Ya ye moko nanu Fatu ye moko na ndeko na ye sila po apaiser ba fan. Batikilaki nde nzela te bapesaki bapesaki opportunité te azi opportunité te ya oloba. Si vous remarquez bien la maloba nanga naza na hésitation moko osakana te donc j'hésite pona lekana te naboko lekana ko exposer muninga salingi eloko te muninga salingi elomo te pona lekana et puis sa vie privée na ye. À cause de nini ils appellent conseil non pesa bato to yebaka nani to okangama na bango so okangami na mutu mabe okasoloko ozaka virtuel nzoka vi no bato bayebi yango boya ko expose yango na beti na nga lisolo ya Fatu te po Fatu asali nga eloko te asala pe mutu eloko te libakala kaka akutana na Ursule nayebi te soki amvutima soki nini alingi akuta na ba problème. Mais vrai Fatu na sila bisalo relation eza tokos mutu nda lingi te relation wana ezali Ursule alinga aloba pe mabe te alinga aloba nika bolamu apres mutu anga asali nini apesi nga matière ya Fatu menga alobi omote kiki oza contradictoire opesi nga matière et puis le bipé boué. Bon, na reprenez bolamu yaya, na reprenez ma bête, c'est-à-dire que pas la vie privée de quelqu'un, non. Non, j'ai pas ces droits-là. Je n'ai pas ces droits-là. Et tomber ndenge moko na bi et tomber ndenge moko na Gomez.
Ba exposaka Gomez a cause ya nani, a cause ya Ursile na l'habité na ko exposer. Fatou Miracle était quand même. Fatou Miracle n'a jamais exposé la vie de quelqu'un. Jamais, même pas une seule fois. Donc, l'intention des acquis malades. Donc, tout ce qu'on a donc, faut à comprendre qui est Ursile, le bien comprendre. Et je ne pense pas qu'il va aux alara et souna Ursile. Aux alara et souna, dans le sens que, ça la live et tout, non. Il a na vie nae. Et je ne pense pas que ce Ursile à qui les sous va s'exposer, va s'exposer tout repose à pour la première fois. Ils en ont sous bon côté. Abitia kimia na motema. Nalanda ki mission na yo. Yo na comme ça la deuxième émission pe na calmer pe ba fan kimia eza na ngo eloko eza na ngo te. Ka mbuma mabenda za wana donc oyebi da ke Ursile alinga asila te, c'est vrai. Une fois de plus et c'est confirmé car Ursile ndalinga baninga ba vie na bango ezala exposé. Pour Gomez vina epezala qui tellement exposé na ba relations intimes non et tombé vraiment ndenge moko vraiment kaka na histoire à Gomez kaka na ido et tombé pena donc kaka à peu près mon histoire à Gomez donc en so mon abi donc c'est que spécialité à Ursile eza soki azana muninga batu bayina muninga wana za pembeni c'est-à-dire que aome ba penza énergie positive te na entourage nae eza kitoko te. Heureusement son évoloko aza peut-être sage et puis à côté nae na ba jeton te mutalinga simba touche eza Fatou Miracle mais malheureusement ou heureusement pour elle makambo nae ko ela ba mutu bien ou alinga nsinga pona linga nga pe ba problème te pour fata salingi lote afingi pete sali peta mabe monte alinga le bila pesi la mabete buma mabe isa Ursile toye bakananto kangama na ye pour vie ça compliqué. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Et vous avez moi musique na yo zo sala, olingi moi dédicace ou promotion, ya business na yo. En tout cas, nous avons ouverte. Nous avons travailler ensemble. Même coaching et ma chaîne YouTube. En tout cas, nous avons tout comment monétiser. Na sala ango. Vous hésitez en tout cas à contacter un numéro wana. Pour que la bien ma caméra si vous les kanango bien. Conseil ezaka que to yebaka nani to kangama na ye. Mutu mso akomono kana mutu boy. Vina yo comme exposé. Fatou Miracle mutayebi vina na internet azate. Mais na kumisi nzambe pe ponga pe naza déjà wana te. Sinon t'es à catastrophe. Donc qui jamais ko exposer via Fatou Miracle par respect pe pona bolamu oyo Fatou Miracle azala nango. Pona bolamu Fatou Miracle azala nango. Tukutani prochainement, je pense que si j'ai oyo et si lelo ezonga esuste na yenga kana sabnoka ki Bomitung sa te Fatou Miracle ayebi na epe qui est Ursile. Voilà. Ayebi très bien. Tukutani prochainement na émission na biso asika na CGP asika. Zambe apambola biso nyonso. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.